choix d'un continent que toute l'Afrique. Ok. Parce que oui, c'est le quoi on est en mona so tuni dile masela wenge salama mo colonie. Pour mona ke wera peso bato ba qualifier kai. Ou pas calculer te ke alo bagete na wela wenge te pona yebi yango na corona. Et dans la malédiction à bateau balingara wera zwa échec. Ok. Na makambo etali wenge est difficile. Pozo le quoi on est pouvoir na repère sa moto comme sa moto fondateur ozwa kapé taper à reconnaître. Mais ça c'est quoi place aussi quoi ba aimer bon peu ba vendre batala ba comment wera rosa na cœur ya bon. Didier Masela ava fondateur était mais wera comme si Didier Masela fondateur na cause nini na dia quoi. Saponge batika ngwelo ba Saponge akila faute wera lingaki bandeko na ye. Yo to le bangwa. Ok. Wera lingaki bandeko na. Zo vraiment kete na li saponge wana embria batebele makasi na originalité nango. Bandeko boka lisolo ya wenge musika. Ezalaki mokolo moko na dibama Didier Masela wera so jibe pena ale makaba basanga. Zo kande na li saponge po bana na wera. Après baye na Didier, après baye na makaba, après baye na jibe. Yango mona ka vérité et ya ka escalier on a kolimboela batu ke ko comprendre mutema ya wera son c'est que awelela ka wenge te na tano de ba monsieur Bele. Na un jour sous Mars Ngunda. Comment c'est fait que wera na sala émission te ke awela we wenge. Hebisango yo. Très bien. Mais c'est que vérité est-ce que mpa lo bango te. Et ça c'est qu'on a bateau ba ko préciser on ba ko limboela biso. Que tale zabu parce que comprendre que wera son na mutema mala. Comment c'est fait et loko le rôle pouvoir le rôle ya ko la fondateur et l'équina ko da ko la président. Même sous le loba manque ya respect ngai à la TV wera ke to utaka na ego ce qui wera ka véridique ya ko lata casquette wana vérité yango nde ende sikondo. Comme ça. Olimbula bango ke na moto ke to utaki nzoka nde tozalaki na fondateur yo yebaki te. Po yo kaki ba yebaki Masela. Mais tant lelo vérité ko ya lelo wera kolo wenge. Siko bato bande ko lo basiko ke te tozalaki ba collègue, tozalaki ba collaborateur pona ni ezalaki message ya li felo. O bande ko tindela biso message ko ali kundu pe ali kunya. Zana ba secrétaire monsieur de gouvernement du personnel vekis ba yaki na ba histoire rebelle pe ya lukuta. Abeta lisola c'est le star ba salaki disque na makambe belé nzoka ndeko yo beta lisola c'est le star mais nzoka nde na c'est le star wana nanu jibe penatikala comme na c'est le star te mais mutaki sa kota ngo jibe penasela azalaki na c'est le star. Polani yango pepe si wera kanda azali secrétaire te pesi wera kanda te wera ozana na likuni ya mutu te na matanga na vis-à-vis ya âge veki aza vie na ye era makambo ya nini bazwa akize pe wera de la fois akize wera faut kotalaka impolitesse Roger nga nazo yela wera tout moment na ba sortie médiatique même nga so elinga déjà cause ya poison nga tela moto bino tout na causer motu te ok na rozala pe prida na olia pe loko na bino te pona lelo na bino te na rozala te distance siko pour habitude de ça la ressemble boye la lisola poison siko bo zelanga na ya rasuma na bino konisa ba bia ta mobenga ngamo bomi te ngamo bomi ok na lingaki na bomi. Et voilà, chers fidèles internautes, les abonnés de JM Productions, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission. Analyse sur analyse au Botalaka Mingi. Merci beaucoup, Naba Onyon, Sobozalaka, Naba fidèle internaute, Naba fidèle abonné au Bozelaka, émission Nabiso partout, na Ernio Sotochaka Yango, Star Yaba Mayo, Mayo San, na Pessi Mbote, Mama Césarine Tumba, Bambote Nayo, na Pessi Papa Philippe Timalembe, Escalier Yalo, la les grands maîtres, Bambote, Nabo Sanité, Véa Petit Nae, Papa Ntemo, Papa Diansambo, c'est cameraman Kota, il y a eu un moine. Puis vous petit naïe Pablo qui tambala toujours à pointe, balobi maison qui tam service toujours là. Merci beaucoup. Konista Saji Mboka, topé sakao déjà mbote. Bonjour. Bonjour, merci Ngunda toujours to bakenda batetika la batonga mbabo mo itondema. Et ça toujours ma belle. Vraiment merci encore na baïke autour. Bakozali bako kolanda Konista lokola boss Cisco Kitenge. Les millionnaires Michael Jackson à tous les hommes d'affaires na kata Zambie.
moninga nino kolo ayeba kobatela bino. Merci encore na Yannick ni à Rombox kolo ayeba kobatela yo. Merci encore na Gilles et les millionnaires kolo abatela JC Katanga les gars Katangé kolo ayeba kobatela vraiment toujours toto le bakete Micho Tambwe na pesio bambote na mosiko zali na ebike nzambe akobatela. Merci encore na boss papi matalata la matos yana Didier matalata la kolo ayeba kozana na yo. Merci encore na Dodo Maziza Motema Valentino Maziza kolo ayeba kobatela toujours staff atmosphère chez Gibeko vraiment na kata porcelaine Daniel kolo ayeba kozana bino. Merci encore les sous na Ange Bokato la vraiment kolo ayeba kozana yo les petits tandu dudu tandu kolo amona bino vraiment. Merci encore les sous na les grands citoyens du monde d'un prêtre Pexi Tumba Moté ma mère Wabelo kolo ayeba kozana yo. Merci encore na Cédric Iteka le boss nombre de Fortune Bac nombre de Tijamane Funambanga da kolo ayeba kozana yo. Merci encore les sous na bokasité kolo Rizibula fierté à bana matete donc kolo ayeba kobatela vraiment toujours mère Wabelo yebisa dia pote Pexi Tumba toza la biso toujours mais moral taki ba forme na peso ba mote toujours kolo ayeba kobatela biso chiba so oyo Kengwana et ça biso toujours très bien. Voilà, Konista, merci beaucoup na binotu bo talara biso. Lelo je suis na Rosa la plus basée lelo na ba question au bandeko batinda kinga na tuna yo parce que il y a aussi des suggestions au pe bandeko ba question pe bandeko na biso bazalaka nango bazalaka na besoin il y a moins éclaircissement mukie par rapport ya ba mituna na bango. Déjà parmi ba cofondateur aussi Aimé Bwanga mataki na live pour un peu expliquer tout histoire ya Wenge depuis s'il laissait les inoti et comment Wenge musique à maison. C'est le star. Voilà, pardon. Et Batu Bazomi Tuna Weranson selon Aimé Bwanga baza parmi les deux personnes au Babanda c'est le star ti ba komi na histoire ya Wenge. Mais kombo ya Masela et kota wapi ko Masela azwa titre wana ya fondateur ya Wenge. Parce que pour la wera lingaki bango, wera zoi ko pesa bango na so ba titre bo renier mais na ko gérer bino. OK. Parce que o ezai loko ndetse ngo mona so tuni dile Masela Wenge salama mo koloni. Po mona ke wera peso bato ba qualifier kai. O pa calculer te ke alo bagete na wela Wenge te pona yebi yango na corona. Et dans la malédiction à bato balingaka wera zwa échec. OK. Na makambo etali Wenge est difficile. Pozo loko andeti pouvoir na repesa moto comme sa moto fondateur ozwa kapé tapé à reconnaître. Mais ça siko place siko ba Aimé Bwanga pe ba vendre batala ba comment wera rosa na cœur ya bon. Didier Masela ata fondateur était mais wera comme si Didier Masela fondateur na cause nini na dia quoi. Donc en réalité ki angwana yango mona makambo lolenge ekendelaka. Donc c'est ça le problème faut moto ayebaka ko gérer réalité ndenge makambo sani et ça la maka et lango et le kisalelo batu to ba gete un jour batu ba ba vérité ba ko yeba lolenge kani ba ko limbo la histoire ngo c'est-à-dire quoi que mutazi pouvoir apesi yango oyo mérite ki yango ti siko yebisanga mutada na muté monene ndenge puis jamais aucun jour aleki na TV awele la likambo yebisaka bino tala boye te et take na yebi onaza et take na yebi valeur manga et c'est inutile na wela eloko oyango mona ka bato ba wela eloko toujours ba betaka mabako mais take na ndenga histoire to beta masolo déjà kala kete ba vrai fondateur Wenge zali wera na Aimé ba tebele ba tia ngo tembe moni ke Didier Masela aza moto oyo yo oui akutana ngina ba wera pe na suka na c'est le star ti ekomi na ba Wenge mais eta ke senga ki vérité eta ke fondateur moko ayeba ko limboyela na bato yo lobi ke ba comprendre ngate mais tango ba yoki siko Aimé na ba par rapport ya ba biro na loba par avant bango mo ba ki ko comprendre que c'est normal makambo koni ça loba déjà tango tali sa bato mo to yebisa ngai la fois passée to betalo li solo bato ya ba biso tsar neno katanga mambase le sanga bitese le sala ngo beta ngote parce que batebele ba comprendre ngote to beta makambo e conseiller makambo Wenge la réalité ngo eta ke yemo ka beti li solo wana yemo ka préciser pe a limboli yango esengeli ke epesi bato ki ba comprendre que c'est que wera na moto nyoto linga ko wela Wenge c'est que vraiment fondateur à Wenge. Konista, qu'est-ce qui a fait que Weranson, parce que lelo pona batumsu eza ko falsifier histoire.
le lot on trouve ta histoire ya Wenge il faut qu'on éclaircisse mutu na mutu to barake Weranson abandaki na nebo to idée ebandaki pa ya Aimé Bwanga to pa Weranson to créer orchestre mabia la Masela yaki na nebo Jiba yaki na nebo mais le tozolo ba fondateur et bomarabiso to kita to mata même na kata OK jazz balobaka Lombo Makiadi et Vicky Longomba et les autres au bazwaki idée mais tant que na idée wana ezalaka na deux personnes to sangisa na bato ba yakite mais bon fastifier histoire on a besoin de bon histoire te so yebika kete na commencement ozalaki te yo mo pena processus yo mo yebi OK c'est que so ozongela la histoire yeba que histoire la vérité lobi etangayo c'est exactement ma campagne bisaka batu si on met des masoto ozonga la monotonité tozo le non ya pena la question ya on azoloba o bandeko balobi batali siko ba c'est la ponga na limbola siko nini eza na bato bayaki na commencement batangaki bango te parce que ba fondateur bazalaki comment kuna et le soir ba biki Didier Masela yaki na suka c'est-à-dire quoi ce qu'on a c'est le soir Didier Masela yaki na suka siko bon jibe penalty to bima na biloko na te koma ka siko lisaponge batika ngwelo ba lisaponge aki la faute wera lingaki bandeko na ye yo to lo bango OK wera lingaki bandeko na zo vraiment kete na lisaponge wana embria batebele makasi na originalité nango bandeko boyoka lisolo ya Wenge musika ezalaki mokolo moko na Dibaboma Didier Masela wera so jibe pena ale makaba basanga zoka nde na lisaponge po bana na wera après baye na Didier après baye na makaba après baye na jibe donc ezali selon ba dur ya nios ndenge kendela wana ko bakate Aimé Bwanga et tozana basiko na facilité o tozana makambo o tobeta kete na format ya départ ya Aimé OK yango bazo sala continuité ndenge ba légaliser mikanda oyo asalaka mabe ya kozwa poste ya fondateur ya eloko okopesa ngo mutu oyo ya méritaki yango te elingi olobaka boye koma yo pesi moto pouvoir po ndimi po benga ye oyo aza bongo te yango monaka vérité eyaka na escalier mpona kolimbolela bato te po kopane motema ya Weranson seke awelelaka Wenge te na tano ya baémission ebele nayebi toujours Soumar Sengunda comment se fait que Wera na asala émission te ke awela Wenge nayebisango oyo très bien mais siko vérité oyo ezoya est-ce que mpe alobango te eza siko na bato bakoprécise oyo bakolimbolela biso ketala eza boye mpasi okopane kete Weranson aza motema malamu comment se fait eloko lokola pouvoir lokola ya kozala fondateur eleki na kozala président mais même sous le loba manque ya respect ngai ezala te wera ke to utaka na yebo soki wera kaka véridique ya kolata casquette wana vérité yango nde mpeyende sikondo komisa vérité comme si sikoyo vérité sikoyo eye lelo OK soko otali Marie Paul na bainterview na ya kala Aimé Bwanga kolo Wenge na makambo batatonaka mpo bamaîtrisaka yango te très bien babandeki kotatone mais sikoyo ateke sikoyo ke wera oyo bato bandeki kobule wera oyo ya kodimine wera oyo ya koinsulte wera oyo ya koboya ye oyo nyonso tu mais lelo vérité eye koyeba kutuke te vomi ezala kutu ntango oyo ozala sauve OK mais ntango moto abetaka toutaki sikoyo lelo vérité etaliki ekolo eloko ezalaka ye okabuna wana nani parce que ntango ye alobi ke natikali na identité ya maison mais mpo parce que vrai fondateur ya Wenge eza yo okomona bato mosusu bandobeta lisolo ntango tosalaki maison mère zoka nde fonde nanu nde moto aza wana OK sikoyo eloko sikoyo ke vérité eye kobebisa basortie médiatique oyo bato basalaki par avant oyo balobaki ba n'importe quoi par avant yango lelo vérité triomphé lelo ekolimbola bango ke na moto ke toutaki nzoka nde tozalaki na fondateur yo oyebaki te po oyokaki bayembaki Masela mais ntango lelo vérité ekoya lelo wera kolo Wenge sikoyo bato bande koloba sikoyo ke te tozalaki bacollègue tozalaki bacollaborateur mpo nani ezalaki message ya lifelo oyo bande kotindela biso message oyo alikundu mpe alikunya oyo bande koyela biso sikoyo lelo ke vérité avec so ya bien okokopone sikoyo lobi bakochange balangage na bato bazalaki na wera pembeni na bato nyonso bande koloba ntango bomoni sikoyo Aimé moto aye kokata sikoyo vérité la so eza nango kutu wera te omonike wera awelelaka mokili te abaka tout le monde aza
nécessaire. Ce qui est la vérité comme koyeba parce que boakiser wera trop. Mais histoire ya ouais. Ya moni que vérité le ali discours à salité ça la auparavant. Moi bon continuer. Et ça le souhaiter. C'est ça le problème. Konisa ezala mutu moko lelo nazo mema pena ba question ya bandeko ba apprécier kayo o batala biso ba komela kinga plus ya privé na tout na yo ba question wana bazana posa avec l'éclaircissement na kati ya wenge mutu abandaki ko sala album mutaliboso c'était Makaba après JB Piana mais ce qui est dérangeant qui ndeko wana ameka ki koyo album wana encore une fois amona présence ya Weranson te na kati est-ce que Makaba amonaki que style de musique oyaki nango we azaki incapable ya ko s'adapter parce que na wenye mutaimba ka JB après avoir qui artiste ya libanda qu'est-ce qui avait fait que Weranson a intervenir dans l'album Makaba bazaki na problème mona we ra photo de clair il faut que la tika na Londres yo yelingai tikare yango photo yake ba kambo yela rabatu batu ba mitumisa marate mbo ça la disque na la libre. OK. Mais lelo pe même na kata fait de l'amour photos de la claire parce que tout le monde bazwa ba deux vocales papa très bien ba ibana ba deux vocaux yande ta Adolphe Domingue de na vocal moko o tshana masuwa yango ka wana mona bazwa ba les restes là ye moko lelo. Pourquoi que JB Penaliki na TV Big et VD ne wada bi photo sala ba disque écouter na wer JB Penaliki wer ana na droit to ba ça ba wer na zo sala JB Penemo ina question fetara baraka sonné so za di précasi o sala na tenga na prêter yo sala non mais suko pourquoi lui bo baluka bolo ba fait de la monte kabula wer elo nga na tindi na botela ngo sur likundu connais ça s'il te plaît. Et là, vous voyez, mon appel, c'est accès. Mais yango sous babi que yango ndem tuzaki cause. Et cause à la paix raison parce que après on a mes attentes c'est yakara na makambe belé. Tous on a ba réalité. Na 1996 Bokambo Mobali Binza. Ayepa wera, ayebisi wera clair, wera c'est clair. Bokambo wengezoka et kabona watu wana 1996. Wengezoka et kabona. Mais comment c'est fait dans 96 motazi sambe wenge kabwana biso babuzo bango ya wenge to no mona ngoti mais te ko mona yango après fait dans 97 na fait yango mona akete ce qui est la kisi de motata na posa ya voix na oteta disque na qu'est-ce qui avait poussé Weranson ya lobaki wenge zo kabwana 96 alors que wenge yango bazaki pe na ba projet belé yango siko ya comprenait déjà que était ouais comme na kiteti mo kimi goya na makambe belé zo et tant que mokolo amona radio musique et loko ezoka bon OK mais tant que nga nazali vrai fondateur et tant que na pena Didier moya kombola nga ebunga exact parce que ça réalité ouais makambe donc na vrai sens de wera azali kolo wenge wa tikali na scène kolo wenge wana donc na bato nyoto ba yela wera mbeli erozala te na makambo lobiki na façon ka yeba ikete to kende musika te donc wana tana biki te na 96 wana papa na 96 wana donc la kisi déjà que tu déjà temps déjà il y a réalité na makambo nyoto tu wana otozu makambo esengeli to kende mais tant que mikolo nga na mona da prophétie ya toka bon mais yebisa ki bokambo wenge kabona succès na osana moko ta opusa ta na genou na parce qu'azalaki conscient que charge ya wenge za na maboko na identité ya wenge eloko yo vandi sur te basali témoignage na kati équipe ya wenge we ramé gobeta 5 équipe ya wenge na bale abazoki sur na terrain ba na musique ba so tali sur na kati équipe ya bale wana soko luki ba blaze omona ba wote o luki bato nyoto omona te yango monaka eza na ba secrétaire mosusu kwa net personnel vekis ba yaki na ba histoire ebele pe ya lukuta abeta lisola c'est le star basalaki disque na makambe belé nzoka ndeko yo beta lisola c'est le star mais nzoka nde na c'est le star wana nanu JB Penatikala comme na c'est le star te mais mbutaki sa kota ngo JB Penatikala azalaki na c'est le star polani yango pepe si wera azali secrétaire te pepe si wera kanda te wera ozana na likuni ya mutu te na matanga
na vis-à-vis ya âge veki ça vie na ye et makambo anini bazo acquiser pe wera de la fois acquiser wera pour kotalaka impolitesse Roger nga nazo yela wera à tout moment na ba sortie médiatique même nga so elinga déjà cause ya poison nga tela moto bino tout na causer moto te OK na rozala pe prida na olia pe loko na bino te pona lelo na bino te na rozala te distance pourquoi bito de ça la ressemble boye la lisola poison siko bozelanga na yara suma na bino konisa ba bia ta benga ngamo bomi te ngamo bomi OK na lingaki na bomi sur la logique des choses vaut mena ya gaso pembe na bino te mutu na muta sala kama vina pour parce que ba sortie médiatique ba tout ba ko lekisa ngo ma pamba ba bali ko retenu OK mais na makambo ndeti ya poison et kaka comme inaperçu siko ngai mutu li poison siko bodo zelanga pona ko sa nini pona vanda na banane logique des choses et il faut tous à la respect na makambo to lobaka na makambo to binisa bien to vanda yeloko mususu to sala kato sur intervention ezali à sans intérêt ezali réalité ou vérité nzamba tinda biso bozo bunda pona vérité yango to lobaka pona vérité mais zana bato baya ko sala musala au pona intérêt qui va pesa bango kanyaka nga bazo angati logique des choses et il faut tous à la vérité na conscience ya kolimbe la bato telima bato bavai na drap de mensonge bato bavai na lokuta na tamula na histoire wengi ngo monike moyen livre wengi salam exact nani azalaki nani ezalaki te yango mona ka tonga muso moni mabe mais mona moke bozo linga boya na histoire ya wengi akala oninga zaki valable kala bomona ki valeur na ete lelo boko mona valeur na ye pas comme moto. Pourquoi par avant, vous reconnaître à être vous reconnaître et pour le loi dans ma camboupé, à cause de Tanae, Yango Bino Bossai ni qui était tout ce papa fleur, parce que tu reconnaître. Mais par avant, biso to vanda on a toujours au monde à guetter, moto moka bundela ka moto. Tout le monde a ouais à bundela faire. Petit nanga zalaka. Petit nanga na ebi a ba lingi te zalaka, calme. Mais tant que siko lile mo changeaka. Mais tant que yé moko pe. A sepelanga na lokuta ya vérité o ba mo yela yeke ya ko yebisa bato ke te ngai kuna balinga yenga te ngai kuna bo ezalaki bo ba roboya ko sala yango ya pasi to ko mo subi to koma ko samba na vérité pote ba ko sambelo ko mususu ben c'est ça le problème. Konisa, merci beaucoup na ko éclairci bandeko bazota la biso et pas na yo to ya ko zande ka da saki na lobaka moi une partie ya vérité ya histoire ya musique ya Congo. Konisa, il y a une personne qui m'avait appelé pour me dire maintenant la sélectionner qui va questionner nous ya bandeko parce que la question est un peu pertinente. Beaucoup de maîtrise de l'histoire de la musique ya Congo. Okay. Donc les gens disent que Koffi Olomide il fit musicien ya vivre la musique. Koffi Olomide a écrivain à Papa Wemba. Est-ce que réellement Koffi Olomide a un texte chant ya vivre la musique? Non. Azala pu répéter à Papa Wemba. Est-ce que tant botal rapide Koffi Olomide ngoye mo pa le bac? Parce que était Papa Wemba ayebi makamuni ya bandi ko sala pa Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide a pu répéter à Papa Wemba. Koffi Olomide a compris ki soki na convaincre Papa Wemba na succès na ngona opesi banzembo c'est nga peu plus tard na za danger. OK. Tant na jupe tant on a ça la princesse Lucenza to Wemba banzembo o c'est que la zane d'intérêt. Intérêt na nga erozana nini? Fona yeba ko limbola makamuni o nga nazali ko sala. Yango moni ki réalité wana o ekendela yike na ko yemba Papa Wemba na opesa banzembo belé mais comme pe na tango o yo poto sa no featuring. Parce que featuring on se ko tango nzembo pe simba ki pesi pe makambo. Na compte ça vivre la musique. Si tu trouves un peu ça, tu yemba na si tu yemba wana siko to pepe to sala wana ale batala siko makambo ya princesse Lucenza o ba yembi Lucenza o ba yemba ki esengela ki ke batu ba comprendre ngo kete eza disque ya Koffi que ça ta ki voix Papa Wemba ta ki voix et comme que na moment d'aller na succès tant to betango il faut yembo ko pe kolonze mata na OK azala podium yango tikala siko batu so ba moni concert wana bakanisa kete azala ki musicien ya vie ya vie voilà OK la musique donc na pesa banzembo mais disque nanga oyo na sali kati na bino yango na 8 ans ya kolimbolila na bato nyoso tu
oyo bayokaki yango mais tant que viva na musique eza na concert nga naza na ba musicien te naza na orchestre te disque yango tosala ngo na bino esengeli mpe topesa makambo nango toyemba yango elongo donc yango moni sikoyo na bato bamona baimage wana bakanisaka kaka ke papa wemba ndenge bazalaki na Kofi na concert wana c'est Kofi Olomide azalaki musicien viva na musique yango na meyi kolimbolaka bato. Donc aujourd'hui on peut dire que Kofi Olomide aza généraux ya village Molokai te mais pire petit ya Kofi ya papa wemba pe ya son âme ndeko tunaki nga question. Je pense que aujourd'hui réponse na yo Konista eza un événement moko esalema na mboka na biso. J'oublie encore l'année oyo ba décoraka ba musicien congolais Kofi Olomide azala qui décoré au même titre que Papa Nabiso Lutumba Simao, au même titre que beaucoup de légendes congolaises. Et puis batu bayaki ko landa na sima ba wera bazwa ki ba médaille d'argent, je pense, d'argent et tout. Mutumaka lobaki na tuna yo, qu'est-ce qu'il a fait ou nini salaka ke Kofi Olomide azala likolo ya ba wera son na ba mérite alors que Wenge ezalaki déjà mukolo ya quartier latin ba wera wana sur les scènes musicales ba apporter ponaye ba apporter plus avant Kofi Olomide aya. Mais pourquoi tant komaki ba récompenser ba artiste Kofi Olomide ba tchake na ran ya ba Papa Lutumba et wera na ba jibe ba yakyo ya na sima parce que mutazalaki na organisation wana na bambanza mukala c'est Blaise Boula. Oh mutazalaki na makambo wana telima valeur ya komi pesa pona eloko ya bango moko ye mutu bazalaki batoyo o ba organisaki eloko wana parmi o monike te papa na biso ministre na dotanga komona persona matika biso nani Banza Mukala OK Banza Mukala na réalité o ya makambo esani oye komelaka biso yango nemetaki yo moko Blaise Boula ozalaki na kati ya nzungu wana po talisaki te Wenge tozalaki mikolo ya quartier la te alimbolaki nini mikolo c'est ça le problème encore donc à qui la faute nga na kondanaka Blaise Boula po bango bazalaki ba organisateur ya eloko yo moko muta Wenge ozalaki wana tellement ndimai ke ba mériter biloko wana yaki sentiment Blaise Boula ne mutu et bimangi ba makambo Konista c'était par quel critère parce que tout le monde peut artiste belé ou bien Tobi peut artiste belé oyo ba les kana musique ya Congo jusqu'à aujourd'hui baza vivant mais baza la décoré c'était quoi bazaki basé sur quel critère pour ba décorer ba artiste. Donc d'autre part ezali kota la ko récompenser OK ba musicien na biso ko encourager bango yango moni ke réalité auto bande ko ke nango ke yango eza na bato nyonso te ezali na saison au chef de l'état o ako passer na bino o ko kanisa bino ke bala sabino ba médaille d'argent mais so landi biloko wana ezala kaka doré mais okomona ngo te ke ba argent eza or OK et rappé ordre mais ezala kaka titre o ba pesa rabat titre honorifique mais so tali yango azala na kaka doré na ndenge kendele ezala pe ordre OK donc ezala kaka titre o ba bika médaille d'or oyo kozala ngo mais eza te ke or wana ke batie po balati yango yo po bapesa o le meilleur ezala nde makambo ekendela mais na ndenge ya bato bamonaka kaka na kombo bazwaki médaille d'argent mais na façon ndenge nini ezalaki bete na ndenge ke Wenge ezwi temps ya kobunda ta molai na kati ya mboko Wenge ezwi temps ya koéduke masi Wenge ezwi temps ya kopesa bato meilleur na kati ya mboko Wenge ezwi temps ya kopesa bato misala Wenge ezwi chance ya kotambusa bato lokola neti babana na bango lokola neti ba Marie Paul lokola bamanda chance owa bana na bango lokola bariko kobula mbembe o bango badimisateur bazwi temps ya kogérer bango yango monaka ke te il faut toyebaka na makambo nyonso auto salaka na te la fois passée na moni Marie Paul avec Iputu Santiago pour Marie Paul bango bakanisaka lokola ni ba Iputu Santiago banoka saba Marie Paul na kata aki ma mutu moko va valable non vis-à-vis à âge bangi na bango ndenge mona bamanda na bapela po parce que pela na chef na na hiérarchie na Wenge 4x4 aki chef na hiérarchie OK mais sikoyo ya mabe oto benga ngombeba et comme la biso moto na ba fausse calcul na makambo to sani auto kanisa auto kendana na ya mabe parce que non ndenge nini ke Wenge bato balinga ngo ta na histoire na poto pona bato musuba ko mabe ba bazwa esika mais c'est tozongi na ndenge hiérarchie biso bato toyebi histoire nango toyebi ke oyo si pumbu
au Québec. Mais tellement séparation à Wenge la succès batonso bazo sala mona mutumso comme peu valable selon histoire na ye selon qu'état na ye batu ba ko beta le sol mais nso kana na hiérarchie à Wenge au moment la gete pela na hiérarchie so yi batu batsa banzimo na Wenge pela rotia nzimo na Wenge avant Marie-Paul mais la vis-à-vis à âge Marie-Paul on sait grand frère mais si qu'on a bateau mais si on a ba pitu satia gwande ba beta ma solo azwaka Marie-Paul net na Wenge Marie-Paul azalaki ma ce qui est nani tinzo ne Marie-Paul azalaki inférieur à l'empire atikala ko zala pe cadre té tozo ba inférieur nyo surtout bo zala na bo se la ga ba fondateur oto benga ba di ba administrateur si qu'on a bateau nyo tout le bakali ba Marie-Paul ba zui chance ya ko sala Wenge elle Paris Montasova bango ezali aimé bon na doté Zingzong donc moto nde ba komisa bango ke dana confiance au sala po parce que biso tage ngape fondateur toza tout ça la Wenge elle Paris yango ezalaki pe na sens yo mona ite tango ke aimé bwanga na Zingzong ba lâcher ban yango mona ke komba Marie-Paul ba essayer Marie-Paul oza na droit ya kosela komba Wenge te voilà pouvoir on a te parce que ba kolo nango bazali OK c'est ça le problème yango mona la siko batu balinga la vérité te so modo so so ngo olimbo la vérité to boulé lokwa ndeti odo na mensonge odo pese les gens ande biso do bata pese l'engité te ko sauver bino pour parce que bino batebele bobo ça na bino histoire bo sepelaka na mensonge o bakosaka bino na kati ya Wenge elle Paris merci pour relever moi iloko moko na kati ya Wenge elle Paris hormis docteur Zingzong na Aimé Bwanga o bazalaki ba héros dans l'ombre parce que bango bazalaki pena oyemba te Marie-Paul na manda chante na zaki chef na nazaki ko jouer nini na nazaki nani tout sur la logique des choses na kati ya Wenge 4x4 manda chante na Marie-Paul bazalaki ndenge mona hiérarchie 89 na 87 c'est-à-dire Marie-Paul manda kutai na kati ya Wenge siko tango bakei siko kuna peso Marie-Paul andimi souffrance et pardon manda chante a kimi souffrance na Wenge 4x4 ba problème ya santé tango boké wana siko kuti déjà bateau bataki eloko na bango ya bateau potana déjà o ba obundela tu okoma ne okoma c'est inférieur OK pour parce que ozala ikuna to ngina biso ndenge moko mais okoma inférieur mais na ndenge ke to vanda na fonction ya Wenge to daki ba liki biso mbale OK oye ba pe valeur ni oyo bope o sanga donc c'est ça le problème qui est là. Voilà, ça j'ai mboka c'est ça les problèmes. Je pense que bandeko ba otala biso mutu azozwa parnaye par rapport ya musique ya Congo. Konista aujourd'hui les gens bazomeka un peu kotala ndenge ka yo moko zoloba musique ya Congo et ke na okufa et balobi musique ya Congo et ke na okufa ka yango moko te et surtout côté ya mibalité na côté ya basi. Konista na tango kala tozaki na ba Pongo Love tozaki na ba mama so abeti masikini tozaki na ba DS tozalaki na ba Tchala mwana ba Mbiliabel on sentir que moi vague ya basi ezalaki et surtout banda ko pesa biso musique ya valeur aujourd'hui totikali ka na mama Mbiliabel Konista musique féminine congolaise ezokende wapi yango peto tchango ka à la voie ya disparition mamdo solana rizibu la firita bana matetami d'enfance na grand-père Gauthier Mouteba tolo bagelo moko bino bolingi ba former batute bino bolingi ba préparer batute yango monike ba habeti masikini tango bazwaki ta ko vana ba Mbiliabel sikoyo tango bozo la mère Mbiliabel sikoyo distraction ale boye bisaye yo ba bimisa kiyo yo sikoyo bimisina ozo bimisa nani sikoyo bozo te loko wana bozo ovandisa ye kinya bota isake vone ke na okufa a préparer na les former na mikolo mutu akobundela ye kono to venda mutu abundela mama Tchala mwana zate OK parce que mama Tchala mwana formaki mutu te a préparer mutu te oya kosala continuité na ye sikoyo lelo sikoyo to vandi awa mwana kete jour mama Tchala mwana kufa mwana eleki ina persi ona le a préparé qui moutouté a formé qui moutouté pour bino babi que formation la musique et ça et ça va rater et en moment que ignorance les autres ils ont sa biso ba raison OK tant que le bilan bon siko na talent o maman Mbiliabel azana so a préparé nani comme il relève sur le bi azata lembi et ça égoïsme ou quoi connaît ça siko ça siko le ko beta siko c'était moi bino bozo la ye ba comparaison moko ya polémique OK siko zo kande faut s'arrêter maman Mbiliabel soki lelo zate lobi to kosuka boni voilà soki lelo zate sikoyo no bagaka ke
yo ba comparer na motu te siko yebisa biso lelo soko zate to kanisa na ni nani do kanisa kana ba nzembo na ye na ba disque na ye c'est tout siko yebisa nga siko autant bozwa kaye na ba émission makamoni bino botuna. Merci beaucoup Konista. Tant tout monde a question musique kota bana basi ke na oku na okufa yango moni ya pasi yango to osibi oya kisagete tant on a yebisa ke musique ke na okufa. Bon, mais c'est raison, hein. Yo ka senga na ba makambo ka pona lo ba to anesko mutanga lo ba makambo na mela shimbo kite na mela noite na mela masanga te siko yebisa nga ça la sagesse na c'est la rassuré loko na courage nzamba pesa nga ofe yo fait là ofele po ofela na mona ki na bien te donc au monique na makambo nyo tu ndenge ça ne lo lenge kende la radio il faut to yebaka ko gérer makambo to lo ba maman bilabe bo tchena polémique oui boye bisa esko question sur le bazate ya préparer ki penini boye ba préparer ki pour aller à la TV déjà qui était nga ba formanga paro au chéro siko bino bolo ba formation ça la raté mais siko lobby ya ko former banani azo orienter banani oh lobby ba za so azate ba kanisa point d'interrogation. Konista aujourd'hui ozo révéler toujours babiloko yo ngai des fois ça la biso passé biso to koli na musique ya Congo na époque ya kala ndenge lobaki ba mama oyo babandi ba beti masikini bazalaki na poser kosunga batu et en plus bango moko balingaki komiteka na ba orchestre mosusu pe to ndako mona vena biso boziana abimisa pe ba chanteuse et tout mais lelo o mona ke chanteuse oyemba na orchestre certes ba chanteuse ba komi belé mais bazo projeter à venir te Konista o mona ke chanteuse oyemba après quelque temps bungi place à ke ebanité azui na ezemi musique esili siko lelo to loba faute eza ya bato oyo bazo encadrer ou bien ba hériter nanu ndelo kwango bien te bolobi musique mutera na talent na ye ayaka na musala na ye yango ne mutu etambusaka ibo sanaka que chance pe uta pa kolo orchestre ne uta pa nzambe kolo orchestre va peso chance ndenge réalité ça ni ndenge kendela mais tage bino lelo bomona soki lelo mutabini boyo bagete chance na ye nata na ye siko bien lobi langa ke bato betaki ba bozi ndenge ni lelo bato basani ba mona na te c'est ça le problème ngo dakitalaka mutu fata na aura aza na makambo ya ko transmettre na ba musicien oyo aza na bango yango omona continuité malamu esani esala mais soki yo mo otalike mwana mosa da impoli pona diminuer pona finaye yeba ke moyen otika histoire ezalité yako ya continuité basi on peut ba ya na musique ngo Konista ndire na idée ka ki ayo luka mobali on dirait na idée ka parce que au mona ka moko abimi mais deux ans ibelé basili na ba limu pe ba tei encadrement ya musique oyo batebele bamona yango mwa pasi encadrement ya musique esengeli kaka il faut bozala na moto ya di domaine wana bokosala vrai couple akoyeba ndenge nini akogere neti kofina sindi baza nga nake makambo wana te naotelisaka bato bande kosala misala po parce que eza na bakalikili wa banani na fait ce exemple nga azoloba kaka eza il faut bosala lof oyeba kogere yango mais soki omoni ki azoyemba ke lobi akokutana na mobali na ye lobi mpe mobali na ye mpe na kati ya super love omona pa bisela lingi suma ba répétition te la lipe ma bandule to ça mais soki boza na sécurité soki ezali na kati ya love ke ye mo musicien bosala love bien mais yeba ke suka ka boka bona pe kaka nana mona te ke mwasi mobali mwa azali mwaza musicien ke bazo ye agi mwa chanteuse mo mobala chanteuse mo bazo yemba ba bibange te bakomi ti ba bibange nana mona ngo pe de compte boka bona kaka po parce que tango baonotalisa ye ke na talent oza nango na makambo oza nango na nzoto bazoko exploiter bazoko escroquer yo so okutana na producteur mo bien akopesa yo makambo pesi yo okokenda mais yebaka sikoyo vrai love na ndenge ozala yo moko mpo ozala mpe na love moko ya difficulté parce que boto mosu oyaka na love kaka po oyo oyemba daka ye te ke botrace na éche soki mpe caractère no ezali mabege moto anakoki kolonga bizaleli na yo te donc ya souffrance qui a un autre monde dans la carte musique. C'est ça le problème. Konista sage ya mboka Kolomboka Kolomabele Konista donc voilà star sage ya mboka. Na stangu ya kala tu es que tu auras toujours quelque chose à dire par rapport à cette histoire. Babi rivalité bandaro tambola. À un moment donné comparaison un musicien congolais et bandaro salema entre bango. Au moment que
Papa Wemba za événement moko boy. Soki to mikolo na to comparer Papa Wemba na Kofi te, to comparer ata na Nyoka Longo. So to comparer Nyoka Longo na nanité. Donc comparaison c'était plus communautaire. Artistes congolais tout bazala qui artiste. Mais le lot aujourd'hui notre frère congolais Fally Ipupa a outi kotia stade naye au peu lobaki au peu ozo encourager bande koba ki ndikotala. To mona ki lobby ou avant-hier Aya Nakamura a chaki date na espace ya ba R Aya Nakamura silisi l'espace ya ba R a tien sous deuxième date. Congolais azu yango babandi ko seka Fally bandi ko se moquer na Fally bandi ko pe batala rabiso baza ebele ba tient na ba page pour dire que Aya Nakamura azonyo ko la Fally ba analyste mususu pe bazumeki ko tala babi comment aujourd'hui Fally pour ba olongola na Congo pas que comparer kaka na bandeko ba osa misala na étranger alors que na tango ba papa Wemba ba Kofi ba Weranson ba JB ceux qui veulent la sali banda comparer directement na Kofi na JB piano. Comparaison à la raté, c'est la comparaison à N. Ok. Et puis que ba conflit courait ba non ça ni. Et non les katé. Ok. Oza Moussala. La fille avait nationalité ni française. Siko tant to beta li solo to bi kete Fally abotami na bandal akoli ana Kinshasa akobeta na side de France pour na biso ezali événement pour na nationalité na biso. Oto kembi na ye oto koli na ye oza na daki comparaison na moyena kota na Ana Kamora moyena kota nango exactement parce que abeti nzango kuna abeti kede kuna et ya 18 ans ko vivre na mboka wana ngai siko tellement na taille la musique musika moyena kota na balabala ya makanisi ya bato ba raisonner na si ya mbabola o ba olamba musaka ezate ça j'aime parce que na otala nga kinga na lobaki déjà Nino William azali mwana vina bito Serge Kambukuta mais abotami na kata kini na France mais tellement koli kuna me babeni musique ne kuna réalité na epe bimeli pe kaka kuna siko nga na zwaka ta ko comparer bango te po parce que ta otali Ana Kamora tant que na makambo qui était Fally visa ko bengisa ye na ba concert na ye po ebe qui était vision on prend ta la vision liba tout tika siko comparaison ya kimbondo on a betela ngo c'était et ba comparaison mo bezo ko aboutir musique à Congo na elo mo. OK. Donc c'est ça le problème. Donc comparaison na bazan a raison parce que un française azo beta na mabele na ye bandeko na ye française moko azo beta tout ça que zo mona makambo moko be mona netikete ni non zo mona ye un français moko bazo ko régner na mabele wana mais tant bozo a droit de comparer na mutu angulumi na Kinshasa ozo mona wote que c'est que mutu ngata fort. OK. Ateka bien malé métiza mbosani. Ah suma. C'est ça le problème. Au boloba ikala et kozalate. Et comme beaucoup de logrer au point B, il y a des raisons banales. Yo linga point B te. Parce que ndeti la banda beso atana mutualité. C'est be tienga ya au vice président na olingate. Il y a des défauts. D'ailleurs c'est là ordre mutual likolo na. Il y a des défauts. OK. So il y a ça tout ça l'intérim. L'intérim on peut bato bazana ba bouder, zo bouler za président. Kolo makambaza te. Pas dépasser la signature l'intérim comme que ça de loi et ezali c'est là qui noiserie. Bisonné tout ça ba défaut na biso, na berere na biso, c'est ça le problème. Ça Jamboka, merci beaucoup to mo ki na suka na qui aurait relevé le moko na question na tuna kio par rapport ya comparaison et ça les mecs qui n'attendent ba papa we ba JB ba wera ba tout au lobby comparaison ezalaki te ezalaki juste sujet à N. Pour na yo comparaison je nzele oyo adai mominanga mais moto azua na yeba ki tanga cause de yeba au commissaire le rôle ennemi na yeba ki zoka ne ba retourner pe question est-ce que présentant gaé ote est-ce que yeba ki bobima na fulani ote donc yango mona ekete la comparaison à mabe oyo mema biso na pasi yango wana yango mona la comparaison n'est pas raison là nga été bindele c'est ça le problème. Voilà, ça j'aime beaucoup, merci beaucoup Konisa. Je pense que bandeko donc Konisa la CP là na été na ba comparaison à JB na Wera pour na ye Wera beta. Pour na papa Wemba zaki na nani? Na Kofi. Siko to beta tu que papa Wemba na kese bino na botier. Na ni bo ça la comparaison siko tu ni siko bon ba meko ça la nini. Konisa. Na ila si c'est la révision. Batu balanda biso ebele ba sepelaka na bio oyo nazwelaka ngo appel pour nous encourager et surtout ya olobake mais mission ya bajango to sala biso na yo eza au moins rare to finga et surtout yo to finga te et puis
na yaka pe na moi ba question ya polémique te ma question na pota bango bandeko batala biso ba profitera pe na kozwa implice na kati bazwa encourager biso mibale to continuer bo nzambe akofungola banzela konisa na hiérarchie ya musique ya Congo oyo kovanda tu as dit que si le Congo a connu 10 meilleurs artistes tu es cause historien olingaka polémique te mais quand même na classe moi na nyonso atangaka améritaka zaka azwa place azwa bulletin hiérarchie ya musique ya Congo pour na koni star les 10 meilleurs artistes ya histoire ya musique ya Congo omoni mokili eza molai etant na tout le monde a marqué époque bakolo musique bazali na bato bapesa ele sikoyo ezalaka sikoyo nakoki kotiaka bato te po parce que ezalaka déjà confusion. Okay. Parce que musique autant na toloba derrière nga na souci nango auto sola vraiment qui était na président nga Switzerland o abenga vraiment Augustin Kassia Mado qui na PC bambote Augustin Kassia Mabambote na donc moi na mateta solo vraiment la PC bambote ebele na mosiko zali na Suisse vraiment merci encore les soso na Lili Mer Mabanza donc na PC ma bon retour au pays na ndenge makamono sezala vraiment que motema ya mère Mimi Lutama avio donc na pesi bino bambote belé parce boza na Genève. Pourquoi tu le bagelo kona? Tu ko chabongo te parce que faut encourager toujours. OK. Pour parce que tant que tu déjà wana déjà ba diolenga ba wendo kolosoi ba polo kamba ba ari boane tant que tu déjà batoyena faut te reconnaître ba kolo musique bangona. OK. Mais tant que ya c'est pas grand qualité. Yene mutana accréditation. Il faut la que 4 chanteurs liboso, 4 musiciens na sima faut te ba kopesa les meilleurs. Si on a biloko nyo tout le monde peut ça comme mutu na pasi wana faut to encourager kaka bato basala na musala na moment au bango ba osala. OK. Donc wa mutu yango. Donc apport ya musicien nyo c'est important. C'est très important parce que mutu andimi de sacrifice. Mutu andimi tam sur air nyo tout na mata avion. Musique ya pasi de moi ça ngata musuna bana bavandi na roza pe risque. Na roza pe crash. Mais bino bo bulega te ye tout ça bo auto qualité donc musique faut to la rona angle mo musu. Mususu donc c'est ça le problème ngwana ningara te ko zoka oyo na chaka be parmi les 10 musiciens. Voilà, parmi les 10 musiciens congolais connus ça boy ko sala na classement mais na histoire a wenge we rende phénomène we rende ko nani fondateur parce que ezali eloko auto ba kola wenge. Auto lobi ke na yo okamwe menga na yebi. Les jours na ba kete we razali fondateur ya wenge via bien. Batebele banobo Mage bobombela biso lisolo bobombela te parce que ye moko na mona na epona a laisser batute pona a blesser batute tanga loba ke na yamba batu nyos mais bato na yambi lelo ba comme ça lokwa deta diversaire na bango bola muzoba bola mweta etangate donc c'est ça le problème. Voilà bola mweta ngate merci beaucoup ça Jamboka konisa to sisi émission lelo ba salutation ka ningi zalaka et plutôt clôturer na biso ça Jamboka. Merci beaucoup na bokasité à Kolo vraiment boss Cisco Kitenge. Les millionnaires, Michael Jackson à tous les hommes d'affaires. Kolo Aeba Kozana, Moninga Nino, merci encore na Yannick Ni à Rombox. Kolo Abatela vraiment JC. Et il y a vraiment les millionnaires, on a pu se bambo tebe na Mosiko Zali. Qui est na makambo nyo tout ezala makambo oh ça que le goût mabe Gilles et Ale. Les millionnaires na pu se bambo tebe. Merci encore na JC Katanga les grands Katangé vraiment na pu se bambo te. Merci encore vraiment na Bokasita ko na moni vraiment na Micho Tambwe, la personne bambo tebele vraiment boss papi matalata la matos, il y a na Didier matalata la kola batela yo, de deux Maziza Motema Valentino Maziza vraiment grand prêtre Pexi Tumba, vraiment kolo ayeba kozala na yo makamuno sezala toujours très bien Motema mère Wabelo, kolo abatela taki ba forme vraiment makamunyo tout et kosala biso bien vraiment merci encore on a un restaurant Afromeat na kati ya Lille, Hervé Falanga et Di Mosenge le duo d'affaires Doudou Lotadila et puis Fataki n'a pas simino bambote Peggy Kinzunga vraiment staff atmosphère chez Gibeko notable la commune hein les yabana ngiringiri les grands notables Gibeko merci beaucoup yebisa Chassima Koma dynastie n'a pas si bambote belé vraiment staff atmosphère toujours na kati ya Portland Kolia Komela vraiment chez Gibeko Blandini Beko n'a pas simino bambote belé ni makamonio tout. Oui, essayez l'Arabie sur Makamounio, tout Cyril Bamba. Nakata Cape Town, Nabosaniote, Kolo Aeba Kobatela toujours, Joël Pitsoumanzi. Interpol Agence, Kolo Aeba Kobatela vraiment Ange Bokatola.
Kolo ayeba kozano motema mère oracle donc Kolo ayeba kozano kisola Kolo ayeba robati chiki bazola comportement na pese bambote belé vraiment les petits temps de motema Madalena Sephora Kolo ayeba robati la doudou temps de motema ya Lorenzo Kolo ayeba robati la vraiment merci encore na Seruti Ndundu de London Kolo ayeba kobate la Dani Nguvula Kofi Nguvula Alino Kabouverdan na pesio bambote belé merci les sources na bokasité à Kolo vraiment na comment on a vraiment document Grégory Kanga doki Kolo ayeba kobate na kata Portland les grands mères na kata Portland amen Kolo ayeba kobate la Kofi Matuka Mankoi Kolo aza na bino vraiment merci encore na ambassadeur Raymond Singa 001 Pascal Yombe Kolo ayeba kobate la grand prêtre Pexi Tumanazongelo le sous mon ma mère Wabelo. Merci. Yeba qui était Alpha Ngongo na château de Big Manager. Vraiment merci encore merci encore na base Gare du Nord vraiment la beige à la bière de luxe. Kolo ayeba kobate la yo qui na makamunyo tout nèg qui ne la vraiment merci encore na Eric Pire alternative valable papa yo trésor bango. Na robo sanayote merci encore na trésor mayo lukunkuda ki na robo sanayote Paul Biyaniki denga na pese bambote merci encore les sous na bokasité akolo linga mambula petit chiko pululu boni puna basanga bunya na robo sanayote ada sakara toujours ngebungebu na ndenge ada sakena ngebungebu ndenge makambo kendela vraiment merci encore na bokasité akolo na mona vraiment ada Yakuma dog na ndenge qui a zo fâché bien ba kanisa été vraiment et que ça la biso vraiment toujours très bien vraiment merci encore na Bader Mavinga Merki Mavinga Xil Mavinga Kolo ayeba ko batela bino Mapolina makese makango Kolo ayeba koza na merci encore la tiré na deux personnes pour la mono bandingolela merveille Luzita mère à tata garçon Gladys nous sa maman na moi si wazanga ex longonya pe basangebele pona mobile na ma Farosi Aïssatou Faroke Kolo ayeba ko batela mama na nono boilanga lulana akatia Sakila dogi Kolo ayeba ko batela bino vraiment na kanda lisusu na moni ja fait mafita bariki mafita shela mafita vie mafita emo Kolo na bongo ba vaina bango vraiment à famille réunie cause la toujours très bien na vaina nga faire. Voilà, merci beaucoup Serge Mboka Kodisa, merci beaucoup Nayo na pesi mbote na papa Philippe Timalembe escalier à Lola les grands maîtres Mayo Star Sar ya ba Mayo ya ngwana mama Césarine Tumba la reine de Paris bambote Nayo na pesi Jetuma wala maman ministre de Paris ayo ngana ya yango wana la superlatif la compétence adasa kena bambote Nayo na bosani TV na nga JB Kumaluta les pétroliers de Dallas bambote Nayo venangai papa Ntemo papa Diansamu pal se cameraman kota yayo yangwana na bosanité maison kitam Pablo Kitambala confrère oyibi nga makolo pona JB Kumaluta oyibi makolo pétrolier merci beaucoup Konisa merci Nabino Nyoso Bolanda Kibiso d'ici là portez-vous bien que Dieu vous garde bye bye.